Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Boyebi, moi sio. Aza ex copine pour bazo fanda kumoko. To lobeleka ex mwasi ya Gingombe. Pour abotana Gingombe. Bana mibale. Boyebi na bino yepi. Pour ba aneleka abandaka koleka na réseaux sociaux pour faire face Gingombe na ba responsabilité na ye. Moi sio Merdi Lufuto mwasi ya Gingombe akangisa ye po ndenge ezalaka na bazuwa mwana mwasi afingaka ye. Malgré kokangisa atika te koya kosenga droit ya bana na ye babota na Gingombe 2 enfants moko mbali moko mwasi na réseaux sociaux. Mais ça les quelques années moi suis akoma prophétesse et depuis comme prophétesse atika koya kosenga Gingombe mbongo bana na réseaux sociaux akoma na ekoteya. Moi suis abanda kosala théâtre na groupe ya Sans Souci. Ayebi monde théâtre bien. Tango asala ki conversion na ya koma ki prophétesse. Alobaka makambo o elekana na théâtre. Et parmi makambo elekana na théâtre ezalaka ki deux fois. Soki bolandi bien na ba voice on a tela ki bino premier jour likambo o ya muchope bima kombo ya Gingombe etangamaki na ba voice o boyokaki je crois ezalaki na live ya Moura. Mais asali 2 vidéos. Il y a 10 minutes, le quoi 20 minutes. Makamwa lobby. Ils ont choc. Moi, je suis choqué. Aïe, bien belé. Autant à se convertir, ça qui. Abaki. Nzamba lobby abima pea na monde wana ya théâtre. Ils ont monde à Sodome et Gomorrhe. Ngamu na landango. Alobango. Ils allaient pour la période moko apesaka mwasi ya Gingombe kombo. Alobaki mwasi ya Gingombe azonti makambo c'est impossible. Après batobaka sosondi makambo c'est impossible. Pourquoi landa ka Gingombe na pas bitela landa kete na linganda so charge à balanae. Mais peut-être en comprenant que ce n'était pas la peine. Alors, na kati ba vidéo au moins na moi sur lobini. Na olingate na répéter makambo moi na moi sur lobi. Mais confirmation ezaka ka makambo ya belle vue. Parce que ça na batba kama bazo loba oh. Ndeni makamba muchopi bocha belle vue na kati. Ba kotia belle vue te ndenge ni mwana ya muchopi azana kombo belle vue. E bandi boni mutu bokute na kimukolo yo boti mwana pasi 9 mois ozu opesi ndoi na mutu bokute na kimukolo osomona siko source ya kombo wana abimisi makambuka ebele botala ka video eza 20 minutes avant na sala analyse nanga na olinga bino bolanda na vidéo wana 20 minutes wana s'écoulé. Comme ça, après 20 minutes wana ngana oya pona renchérir. Au moins il kamwa des fois et si laka.
Parce que dans l'histoire, boyoka ba kombo mususu. Batwana actuellement. Bazala na bango sous na makambo wana te. Mais c'est un peu de volonté. Ce qu'on passe ces années, na kombo ya tangi. O ba kombo ya tangi. Malgré bato mususu bazala sous na monde wana te. Ezana bato mususu non seulement ba na monde wana kati lelo. Mais basambelaka. Bapesa biso impression lokola basambelaka. Et si vous avez dit que vous avez confusion, misusu pe babala me ba divorça. Misusu babala batika na mabala mais ko banga kaka étirement confusion. Mais moi na moi sona ana Kishasa. Ana pototi. Ana Kishasa. Zomona ke muntu ayebi mamba zoloba. Et puis il m'a très bien. Et puis a banga te. Ça se dit, elle est au Congo. Alors, na yango. Sorry. C'est bolandi yango. Ndinga na ozonga ce qu'on a renchérir pour tout continuer bien. Pour ceux qui n'a bien le bébé, peut-être tout continuer bien. Bon s'abonner à la NG officielle, bon cliquer cloche de notification, bon aimer vidéo, bon commenter, bon partager. Bon landa ex moi si ya Gingombe. En tout cas ba voici on a zoyo ka moyena tiango na page nanga, moyena tiango na chaîne nanga zate. Parce que pendant que tu dirigeras ba ton suna ba prière, ba esprit mususu ezana nous dureté. Ezana nous faible, ezana bilo mususu tokoki ko tiate bayo kapo e communique kabango mbala moko na monde ya salité. C'est pour cela bino batu pe bolekisaka batu pona ba témoignage ya ba démon. Il faut que ça la prière ya ko sécuriser ba esprit o eza faible parce que ba voice ya muchopi rosi eza na puissance ya ténèbres eza na bondoki. Témoignage ya la fille ba pratika ki na eki mwasi na mobali wana ezo sala somo makasi surtout na yeko yoka parti ya Belleville. Ah Belleville azala mwasi libala bandaka la na ser na biso ser ango pe lokola ye pe abala soko tangi awa bakombo na bango lisusu ekoti na miniature. Témoignage eza tellement munene. Tant que mutu ya théâtre akala ba oyaka kolela koluka numéro planète omoni donc tellement nga ba vérité na ngai mataka na ba page. Nzamba sunga bino boluka délivrance bandeko nanga. Nzamba sunga bino bo accepter délivrance parce que délivrance ba accepter kango. Je suis en train de chercher ma délivrance, mais tant que tu n'as pas encore accepté cette délivrance là, tant que tu as une délivrance n'état d'esprit na témoignage à la délivrance na lembinzoto, je vous dis non bandeko, théâtre eza ya kopola, théâtre eza ya kopola, eza ya opola. Bandeko na biso ya théâtre akala Bagabi Kiwaka, ba divorce à l'époque. On l'a bien ces années-là. Ba Charlie vit de loin. Ba Zigura. Ba Willy Mambo. Ba viena biso bansakala. Viena ngawa kuma na batampo nani wazara pa nani. Azala na groupe Simba. Mutu akala na monda nzonzinge. Nabosani kombo na ye. Monda théâtre zalaka mibali. Soki olingi bapesa yo rôle leka na abattoir. Soki olingi bapesa yo rôle leka na abattoir, mutu wana ifwa bima na yo po ozwa rôle. Et puis rôle nini, rôle ya actrice principale. Mais lelo nazo kamwa Rosi Muchopi azo pratiquer ki 43 na bimi pe na baningi ba ser na nga mususu ya ba 48 ans. Dans na monde de théâtre toza na ba ser ya ba 48 ans. Balele.
Où allons-nous? Et lobi nango tendresse. Tata mwasi. Ya baba cook. Et lobi nango tendresse dibinga. Où allons-nous? Où allons-nous? Tozo kende wapi na théâtre oyo nzambe. Tumba monde ya théâtre nzambe na ngai. Ba vie na biso nyonso ba frère na biso nyonso na tangeli bino ba 2 minutes na monde ya théâtre 16 années là. Ba vie na biso shaba ba kufa nzamba azwa lokumu. Ba mundueri. Ba Hans Luzolo, ba Caleb Tukebana, ce sont nos frères. Ba Dingizwayo, ba Fataki, ba Julien. Ba Bandeka Kobunda. Loba abimana mwasi mobo ya poto. Abimana ser mobo azana makambu na poto po afula musala na ya tindela ke ba bilamba. Mais ya lelo théâtre changé. Et comme inde mobali na mobali, mwasi na mwasi. Lévitique chapitre 18 verset 22 lobi. Okoki ko bimana muninga mobali tendengo zo bimana muninga mwasi. Abomination. Okoki ko bimana muninga mwasi tendengo zo bimana mobali. A pratique moko abominable bien aimé. Pour la stabilité. Na préféré na la nanda kwa manzanza babenga nga muswamba sila zakane lokote mais na protéger âme nanga eza la suyete na ba pratique lévitique ezoboya. Théâtre ezalaka ifonde bobima. Président Olinga abima na yo po atia na rôle ya actrice principale. Mais lelo ba muchopi ba komi ba mama présidente. Azolo bape na koki ko sasa ba fi nyonso ya groupe. Yo mwasi makasi, mwasi ya nkele, mwasi elombe ya nkele ya salité, mwasi ya destiné na enfer. Et puis nazo ka voice azo yebisa la fille oyebite ke biso nyonso na ba belvi tozalaka ndenge moko basi ya Mungu, belvi nga pe na yebi kazalaka mwasi ya libala bandakala. Ye kutu babanda ko buka ende basim. Naninga oloba mamba belvi te po na yebi yango initila oloba. Nga na yebi. Ye babanda ko beta ende babuki ye basim. Soka kenzo nzinga zumwa mobali moboe. Mobali na ye mwasi wana ser na biso wana. Amoni ye suspect yo yakao. Apela nani? Kandenga zala mwana mawa kola peka mwana mawa. Ba bambata pesa basim azu téléphone abondi na mir. Do abangeli belvi et pas mwana na ye a groupe. Et puis chose grave na oyo ka voice bazolo bake ti babima bima na ye na belvi. Et puis na reconnaissance ya bolingo ya kisodomi. Apesi mwana na ye kombo ya belvi kandi. Yoka ba makambo ya bandoi. Awa siko eza leçon ya bino batu bozalaka na bandoi. Mwana na yo aporta kombo ya nani? Akokola ndenge nini? Mwana na loko bapesi kombo ya belvi. Akokoma peka a lesbienne. Repentez-vous. Si tozo ganga repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Boyo kakate. Mwana nanga na pesa omema kombo ya nani lelo yoka Rosine Mchopi apesa mwana na ye kombo ya belvi. Mwana wana sor na ye vi na ye kozala ndenge nini? Bino batu bowelela kabandoi po na lokoso na pesa ye kombo. Vi nini mutu wana amenaka? État d'esprit na ye loba nango mama olangi état d'âme na ye eza ndenge nini? Omema kombo ya nani? État d'âme ya mutu bapesa yo ndoi. Vi na ye ezalaki ndenge nini? Parce que ti Rosie opesi mwana na yo kombo ya Belleville. Belleville lesbienne ya kala. Donc ceux qui Belleville a aucun enfer, moi non peut un jour a aucun enfer. A aucun enfer. Parce que ba Belleville ezalaka susu ki lesbienne te akokabela ba $100. Et comment qu'il lesbienne ya loge ya pax azoteka milimu ya bato, azoteka ba vie ya bato na monde ya ténèbres.
ezalaka susu ya sentiment te bango ekoma siko initiation. Voilà, ekoma initiation. Pasi pasi eza te ke biso nde tolobi la fille apesi témoignage. Rosie Muchopi asalaki zuwa ndenge nini akendaki kopesa soki pe ndenge nini soki pe saki. Mwana tia ba voice wana na page nanga eza te eza kosuye bato. Moi je ne peux pas suyer de gens. Je ne peux pas parce que nazaka na mission moko ya koluka ba âme ba brebis bazonga na bergerie o biso toza ya Jésus Christ de Nazareth. Déjà bilo mususu na kotia na page nanga te. Awa to benda leçon. Opesa mwana na yo kombo ya nani? Est-ce que opesa mwana na yo pona lokoso ya $100? Ou bien opesa ye kombo po futelaka mwana no Minerval? Opesa ye kombo po apesa rabino mwa 200 300 te. Opesi mwana kombo obomi mwana. Neti mwana Rosie Muchopi aza deja muwei po anini kombo oyo bazolo ba apporter wana. Mutu wana aza na misala ya bondoki. Ye moko a témoigné yango. Ba mekana ba mungwa. Do bino ba penser na bino ekoma kana se ya makolo ya baninga basi. Bo se repentir. Bo se repentir. Nzamba oya. Bo bandeko. Biso soto landi video façon Muchopi azo témoigner na liwa ya Caroline qui a koufela mwana na libumu pendant 5 jours alala na ebembe ya mwana na libumu. Baminganga batale babifwa sambelaka. Donc Muchopi alingaka kufa le 8 mars. Akoufela mwana na libumu. Mais croyant que conscience na ye elobeli quelque chose. Croyant que conscience elobeli que foatika ki 43 ayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que ce qui a koufi a kende lié de repos. Mais Caroline, oya sali kutu babuzoba o basalate parce que Caroline totikala oyoke na ba bêtise ti. Ake aboti a koufi. Interpeller conscience na yete. Azo expliquer pe nga Nzambe abikisanga mwana tala munene mwana bapoale 5 jours bandeko nanga. Muchopi il fallait na risque oyo lekaki ya kolala na ebembe ya bébé 5 mois na libumu epe so somo ya kotika vie ya misapi. Bandeko ba comédien belé baza bandoki. Monde ba comédien, ce sont des sorciers et des sorcières. Nzamba malamu. Ngata ba fingi balobi na otika Nzambe te luvunu lukuta. Na kotika Nzambe te po makambo nga nazomona. Non. So naza libanda na Yesu na kufi. So na meki kaka diable azwinga. Bandeko. Yo Muchopi ozolela muninga mwasi bongo zozwa tan ya kugaspiller so ya kolela muninga mwasi bongo mais ozandoki. Et puis azo ya ko expliquer ba offrande na ngai bundelanga. Yoka sko pa place batu ba mikosaka. Yoka ba offrande bundelanga. Kofuta loyer ya église. Mutu mususu aleka lia fufu epananga. Bande kwe bundelanga. Détrompez-vous. Bo se trompa ka kote wana. Ozo vivre abomination. Ozo pratiquer abomination. Ozo suyer âme na yo. Yo kanisi soki ozwi biloko. Oke tike la ba orphelin. Nde Nzamba limbisi ki 43 na yo. Ozo tike la ba orphelin biloko. Ozo sala ba offrande. Ozo pesa ba dîme. Et azala kamutema malamu. Ye penza. Mais entre temps. O pratique ki 43. Tu crois que soko kufi. Nzamba oyamba âme na yo.
Mutu nyonso apratikaka ki 43. Mutu nyonso apesi âme na ye, apesi vie na ye na Jésus-Christ te. Ata chaque fin du mois. Okenda kotikela baorphelin biloko po Bible elobi ke il est le père des orphelins. Yo zwi yango sujet ya dimi na yo. Tant que opesi âme na yo, vie na yo, na Jésus-Christ te. Tant que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, zéro. Zéro. Tu dois d'abord marcher dans la crainte de Dieu. Il faut tika makambu ya mabe, kotambola selon makomi ya Nzambe, kosala effort elongo na molimo mosantu, kopesa âme na yo na Jésus-Christ, kolongwa na kati ya vie ya bosoto. Oza 43. Na soutenaka misala ya église ya bonzambe, na soutenaka ba orphelin chaque fin du mois. Yakenda kotika biloko na orphelinat, mais tant que oza deux fois, oza 43, luvunu. Okenda kopesa biloko wana na sentiment na yo moko, makambo nzambe kuna eza te, po oza mutu ya nkele. Bien aimé, offrande o eleki ba offrande nyonso, tu donnes ton âme à Jésus-Christ. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. On s'est transformé. On komi mutu mususu. Pendant que on komi mutu mususu, nzamba kolongolo na milliers ba comédiens à salité. Pendant que on pesi offrande ya âme non à Jésus-Christ, tant que ne kotika biloko na orphelinat, ok ko sala ba offrande, ok ko pesa ba dîme et ko sala offrande du bon odeur liboso ya Nzambe. Oza des fois nga nena za boye vraiment nga ba orphelin bali ambongo na nga ba orphelin penza na zangi sakate ya Nzamba ba orphelin oyo okanisanga, mais tant que otiki ki sodomite Nzamba ba orphelin nini okanisa yo mwana mwasi ozo lela moninga mwasi bongo muchope oza nkele, et puis muchope andoki, muchope oza serpent, oza na misala mabe. Pokomo no muchopi, oza penyoka, oza nguma. Bozwa mibali bocha bango lokwa ba échantillon, bozwa mibali bocha bango lokwa ba étiquette. Monde théâtre ezara na mbongo te. Mais to comprendre te ba stabilité minene o batu bakoma nango ofanda bwe mutuka, ofanda bwe ndako ya kano. Omoni ndako nanga, il faut ça la vidéo na ndako ya ki 43. Biso to sala théâtre. Sous azalaki na ba makambu na ye. Sous azalaka na souci seri to bimi banana lumière. Bien aimé, banana lumière zaki ba fille na ba fille. Basi na basi. Mibali bazalaki ya ko compter. Mais fondatrice nango azalaki fille Souza. Totikala ko vivre mambo bosoto te. Totikala koyoka te na nana lumière ke bofandi awa kingani na kingani kuna bafina na kamba bateton etikala kosale mate. Do bato ba yesima ba ye ko bebisa théâtre. Sous azalaka na social okota mwa prêtre na ye moko boye azongole na vie apasi ameme na poto oya kenda lelo. Mais qui pratique ya ki 43 na totikala kosale na ngote na ba théâtre. Série biso tozo sala théâtre, couple ezalaka moko. Couple ezalaka moko. O bazalaki na Kitambo. Na Avenue Bel-Air. Na Avenue Bel-Air, numéro 32. Couple ezalaka moko na Avenue Bel-Air. Ba couple ezalaka moko. Et puis oh ezalaka reconnu. Et puis série wana tanga obima na Avenue Bel-Air. Azalaki pe un moi si à Charlie. Vient na biso de loin. Un moko akomaki na moi si à de loin. De loin akomaki kotelemela ye na ki 43. Mais tellement ezaka parti ya makila ya bondoki ya makila. De loin akokaka kolongola ser na biso na te na ki 43. Tina nenge bobala kawana babala ya lokuta. Repentez-vous. Repentez-vous. Enfer eza patient.
Yozo pesa témoignage, mende boyoka na kufa le 8 mars, mende na kufa lokola visa, mais conscience na yo la muki kate. Rosi Muchopo zankele, mwasi ya bosoto. Na kokaka pe ko sala boete na sala kango na pasi, skotina ya mobali no nini. Obimisi mobali incapable, mabala ya lokuta, mabala fantaisie, obino bofanda kanango. Mutu ayaka na vie ya kilesibienne na nana lumière wana biso tobimi na nana lumière za kifuani nifa. Et puis nifa tango aye na kilele na ye na ki 43 na ye a pratika kango na mwasi moko ya théâtre abala pe femme mariée na oya bo s'abonner kaka nazoya parce que mambo Rosi non so trop c'est trop, il faut na bimisa bino. Et puis tant que ya justice torokende na obimisa ba 43 nyonso na ba deux fois nyonso à théâtre. Et puis il faut to sale la bino sko prière que nzambe bimisa ba. Et vous savez que ezana ba tonton mususu na théâtre ba koma ba commissionnaire. Oh vient na kinga ni prêtre. Njoka nde azwaka ba jeune garçon ya théâtre o ba yesika. Ba kotisi bango na ki deux fois bazoke kotike pa ba vient na bango ya ba prêtre. Ba dévierger bango. Ya zu $500 ya ki commission, ya zu $300. Bomoni garçon ya théâtre azoke nde wawa. Ye musala sala ya ki commissionnaire. Commissionnaire. Et lelo boyoki Rosi ba finyoso ya théâtre nakoki kosasa. Poko pesa nga kanda ndoki demo nzamba oboma yo Rosi. Bolandit. Na osala vraiment analyse na oya lobité. Na se basé ka beaucoup plus na ndenge kombo moko ezonga partout. Kombo Bellevue. Kombo Bellevue depuis ebanda kozonga et s'arrêta te. Le reste à makamboza histoire ici qui banda. Mais okoko zala mutu moko a initié na yo neloko moko. Peut-être vous avez na conscience te. Mais à cause de conscience. Est-ce que tu as la kawana? Tu as la kawana à l'écran? What is that basit? Mais boyo qui est? Alobi ezana bana mibali. Alobi ezana bana mibali. Ezana bana mibali. Oyebi likambo na okoka. Ko contenir en honte, ko imaginer en honte, ko kota na vif ya lisolo te parce que nazo kamo somo makasi po eza lokola bozana ndoto bokolamuka. Boa lokola bo satandaki te ke loka bokoke kobima na communauté na bino. Bo satandaki na monte. Mais bomoni ke pas eye ezo salema ba témoignage à bato. Na ba confirmation ma commence. Tu comprends problème mes amis. Liste est tellement moulai. Et puis problème est que est tombé na communauté, na batu ya communauté. Batu ya communauté, moi ba sala ba analyse moko ya bien exacté pourquoi parce que batu ebele ba na ba pratique wana. Tant on sala analyse wana. Sort le parole mon quoi le bible ça li bien te pour maman Enoch a sala analyse mais l'analyse na ye moko a se contredire na we la bino analyse makamba lobi pour na banede ya ko comme fona ko pone ko sala po a se contredire tellement ye moko na analyse a sali parce que you will be drawn au kodinda kaka il y aura toujours un petit piège na analyse au sala. Parce que la liste, elle est tellement longue dans cette histoire que, en voulant sauver l'un, tu vas noyer l'autre. En voulant noyer l'autre, tu vas noyer plusieurs personnes. Parce que tu veux noyer ou sauver. C'est-à-dire que dans les deux cas, que tu sauves, que tu noies, tu vas noyer les gens. Oh, dindisa bato. Pour wana maman Enoch, a sali yango lisusu.
alinya noyer Mchopi a épargné Bella. Tant que défendre ex attaché de presse a noyé sous Bellevue. Donc, il y a un expliqué que bah ko kate ko bimana analyse. Il y a un moni nanyo richesse ateka na mukuse alobi a PC ba force. Apaiser ma force. Parce que Aolobadi, Akoloba, Nini. Pour ce qu'il y a loba, et le mieux c'est loba. Oh, kaka, oh, subaliba, quand on a tribunal, lobby, tout ce que tu diras, ça va se retourner contre toi. Si vous pouvez le connaître, se retourner contre yote. Vous voyez que le plus ça va force, n'est-ce pas ça, la personne n'est pas force. Pour ce qu'il y a défendre, et à renoyer, même sous battu la carte. À renoyer. Des problèmes dans le bazar en Moyangouana. Bato batali vidéo précédente nanga on azwaki. Uzo ka ba témoignage à bato. Na ngena lo baka parti wana nini. Isa que omoni soko sa likambo. Les gens se taisent. Bato ba kanga monoko. Ba omona. Mais ba lo baté. Ba lo baté parce que premièrement, ils ont makambo bangote. Et deuxièmement, au fond, ils portent au bango barokote. Ils ont le roi Satan. Satan, ça l'a ranaillé. Et babi le diable rôde autour de ceux qui craignent Dieu, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire que les kambekoza nango, il y a un peu ma bé. Tu as un peu ma lame. Mais bato ba olobate po yo fongo li portite po bango ba kota ba loba bato bande ko loba nande mo ya kobatama ya ba vocal ya ko bombana parce que porte d'entrée za quitté de bato bate ba kota ndenge nini po ba loba malgré likambwane za kimabe ba pratique ya malamu te moto azwa courage ya koloba les kambwane za kaka babenga kinani septième bagarre ndi lokola se convertissa ki na ye azwa ki courage asali ba témoignage aleki na l'église. En tout cas, elle voulait à tout prix se débarrasser. Maxi Bondowe auti ko sala émission moko esali 11 jours passés. Na boy nanga ko reprendre émission na a tellement za mulai na mona ta partie na okata te mais na osala kaka résumé. De même avec septième bagarre, Maxi Bondowe aloba yango aloba que na monde de théâtre soko za esprit te obima na muninga no mwasi obima na batebela théâtre parce que à l'époque ba producteur bazaki na système ya simanambetu casting na film ou soit obimi pe na mwasi ou soit obimi pe na producteur na époque na mango ezaki bongo a confirmer yango. Et puis ka diche swana ye na muninga na ye na bando benge mes spectacle mes humoristes bango batelemelaka mami pela ti bafingaka mami pela balobaka ke mami pela za pe deux fois andeora makambo bafingaka ye balobaka azalaka pe deux fois malgré que ya kosenga pardon après annuler makambo alobaki après asengi pardon après alobi ezalaki kana moto elobisaki bongo mais balobaka c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, non? Son cœur était tellement amertumé, il était abondant, il était tellement traumatisé, il a voulu se venger, et puis il y a le makambo sous au que, et ça li que, et pesta, tango kande et dit, qui m'a envoyé de dire ça, mais c'est à l'obaki déjà. Et ça, un garçon, mon boy, après ça, témoignage na Sagesse TV. Garçon okuta yeba na te garçon wana. Ngai na mona ngo kizalaka théâtre.
pour sagesse Steve wana ezalaka na pasteur moko azalaka na kati abanda kosambelela bato ezosambela vraiment soki neti oluki ye bosolaki akosambelelo après yo il faut leka soit batike lono polele bakangi yo misu soit oleki na yo obombi elongi na 2023 garçon wana lekaka lobi akendaki koluka akota théâtre na groupe moko ya mutu moko ya théâtre mais azalaki mwana mobali baproposaki babima na ye na nsima depuis babima na ye na nsima vie na ye echangea libela akokaka lisusu bana basi te à tel point que ayaki kotika théâtre akei koluka kota na musique patangaki kombo ya mutu te mais bayebaki te ke ye azalaki deja na vie wana ntango akomi na musique bapropose balobi abimani na nsima lokola utaka na makambo wana daya na théâtre ahésitaka te me nkolo musicien wana ayebaka te ke ye asi alekaka deja mbeka kote mosusu ntango babimi na musicien wana ye kokonstate ke ye asi asala deja pratique wana na motu mosusu ebebisi makambo ne asilika akoma komona nioka na vie na ye parce que ezali lokola sacrifice wana ezalaki lokola peine perdue parce que fallait azala mutu oyo azalaki na monde wana te yenda ye kosala pratique wana mpo makambo ne simba ezalaki lokola sacrifice wana raté sacrifice perdu ye alobelaka chef d'orchestre wana te ke na théâtre esika utaka basi bapalolaka ye na nsima ebebiseli mutu wana makambo akomi komona banyoka ndake nda akoluka paster wana nde pasteur wana ye kosalisa baprière ya délivrance nde alekisaki na sagesse tv oyo ezali nini chaîne na youtube ngana na nda témoignage wana na sagesse tv eza bajeune na biso oyo baya koluka visibilité na monde ya théâtre amoni esimbi take na monde ya musique na théâtre na musique ezalaki netika ya mwa ndenge moko mais loko ekendisaki ependa aluka nzambe ezalaki suite ndenge azalaki komona dragon wana pour d'abord na bando linga mila ya lobi kutu ezaki na moko mosusu abimeli amoni papa na bango akufa azalaki na lichete nde ya papi dragon wana nde abise kende koluka pasteur o kombo na wana batangi nde balekaka na émission wana nda témoignaka apesaka témoignage na ye na émission wana c'est-à-dire que nazwi exemple wana nyonso mpona lakisa bino ke na kala tozokanisa monde ya théâtre ezalaki monde moko safe zaki moi moko zaki na sécurité et puis en plus tout le monde a YouTube c'est comment nango makambo comment na ba facilité ne maxi bondo ya lebe abi makambo ça da facile na minute YouTube comment nango okoza no pe na YouTube no ça na visibilité na YouTube te oza na visibilité na YouTube faut zapper na courant donc balinga bazwa ba chaîne yebana batu bakuma na ba pratique moko kitoko te yango bablobaki eza le sentiment et comme un culte eza secte parce que les gens ne le font plus pour l'argent parce que si tu regardes toutes ces personnes là riches azate riche aza na kati wana te ba riche na kalezaki so mutasimbi si so mutasali ba pratique ono mona ki aza riche mais na minute saka ke lo moi mikie ba osala ba abomination likola biloko mikie oyebi na badao sexa toujours petite sœur nanga tellement zaki étudiante awa pona bangise na bandao lebele kaka kosala na okindumba te pour somba iPhone 13 parce que 14 kopima 15 kopima yo ko recruter nzoto no pona 13 kosala na okindumba te pour mutu ko ozolingo somba lelo nzambe mukolo pambolo so mutuka o eleki yango ko regretter otika na culpabilité c'était ça le principe nanga to na bande kotanga et puis na peso pe conseil ozola nanga ko sala kindumba te pona iPhone pona mutuka to pona mbongo a garantie potango nzamba opambolo okotika la na culpabilité oyebi zaki na moi classe na so moko pe à son âme
tozalaki ofane o moko autaki kokufa ne passé abandaki koloba nga nalingaka kolongola zemi te, na préféraki bato baseka ngai oleke nalongola zemi mpo soki nalongoli zemi na okoma mokolo nalongoli zemi wana après quelque temps so inane eleki même mwana ngo toko alingi abotama mwana ngo alingi akokana na inane amoki kozala une personne sans conscience parce que bato omoni tomona nakozwaka exemple Anisette Kona wana depuis alongola zemi ne po ya toura asengaki alongola zemi aza na culpabilité makasi parce que ce n'est pas tout le monde nde baa na capacité à que assez eloko moko ya mabe après conscience na ye bose nango. Il y a des personnes qui bamesala bango na makambo mabe te asali eloko ya mabe après conscience na ye ekomi suye aokoka esusu te donc ye conscience na eza tellement détruit que azokoka te kobosana eloko wana. Donc le nom de Bellevue ils ont qu'à citer qu'à te quoi pas citer en cas de na plaisir te. Ah, qu'elle arrête d'être hypocrite. Au moins ici là, non, je exemple là parce que Azam Mutoyo pendant plusieurs années, balati sa ba casquette aux aki a yété. Si la camarade, si la boye, si la eba kofana batute. Si la kimaka batu, si la zalaka boye, si la zalaka boye. Mais après quelques années, avenir est comme qu'on laver, avenir est comme qu'on soukou la réputation nae. Moment nae est comme makambande koloba po nae ya lokuta. Avec les années, et comme qu'on kiende. Si la aso se laver aso nzamba olongola identité wana ba bazako pese o ezalaki ya yete nzamba olongola a pese identité o eza ya ye tozo mona chaque jour qui passe. Si la camarade papa ngalo fara témoigner moi si ya nani ya mundori a témoigner moi si ya kufa wana a témoigner batokum ko témoigner ngasi la sala Chloé yebo tout bato comme témoigner tout makamama be ezolongo bazo nzamba olongola ozomona que si la po ozomona elle dit rien mais azo c'est lava mais donc tout makamunyo so mabe nzamba zo longola ngo pembene azo zo identité ne ah OK ba cause moni so muta koseli olikam ata lelo tata lobi okuna te ndenza bazo laver on a likambo so mona ke zo la clean liboso nzambe. Mais Bellevue elle était bien. Bellevue ça qui très bien, trop même. Elle était la patrona, la mbumbumbu, la mbwe. Mais et ça qui le quoi ba j'ai mukie mutu aliboso ayi. Ah longa kuna bide bozala kaka boye so zaki na mutu bien so bokabwani il faut yaka kokosele makambu il faut le baboye mutu ami bale mutu ami sato mutu ami ne ti attaché de presse ne yemo kwa longwe mutu ami tano vini alongwe puzzle et comme ko se rassembler lelo ba voice toujours comme Bellevue. Ozomona que casquette o alataki wana ya mon santu mutu malamu mutu moko bien mutu boye ba eka ezokweya ba masque ezotombe azozwa identité na ye oyo yende aza a récupérer identité oyo azalaki avec le temps. Dans la salle libino récapitulatif, il y a deux personnes wana obomoni wana donc différents. Donc, vous voyez que ce qui réellement va c'est la Bellevue du Cam. Qu'il y a ça différent, ça na secte na ngoté. Il faut parce que le Camo il mara ba soupçon. Ils allaient ba soupçon à travers ma Camo. Pèse-les. Libosi zaki non Bellevue mon sang tout Bellevue boy la patron écriture boy la. Vini aye makambo bimi siko o susu te Bellevue
nzambe alingi yo makasi. Soki makambo ezokoma boye eza po nzambe alingi yo. Nzambe soki alingi yo abanda kocreye bacirconstance moko emiliaka yo mpo ani parce que azobenga yo, aobengo ya pembeni na ye. Alingi te yo tikala na circonstance wana na vie wana na makambo wana. Nzambe alingi yango te. Yango zomona nzambe azobenga belle vie. Donc belle vie considérez makambo lokola appel na nzambe oyo lelaka na ba filme oyo komaka ezaka éducatif. Nzambe azobenga azoloba yaka epa nanga zonga epa nanga. Impossible eza na nzambe te. Comprendre langage ya nzambe zonga epa nzambe ko restaurer yo. Mais ce qu'on demeure na makambo a continuer ko humilier yo à tel point que humiliation mususu morobo et ko mema no même yo po okufa. Tozalia parce que nzambe omona ka ki ozo baby sa ozo mususu nzambe bande peka ko avertir peka muchopi mais muchopi peut-être ayoka kita ki test mais au monde nzambe humilier sikopo et ça la ba dégâts. Donc voilà un peu. Na moni to stukia mais na ozonga na oyela bino analyse mususu ya ndenge confusion zo salima dans likambo yo so lingo bimisa muninga o drone muninga so lingo drone muninga o bimisa muninga donc eza tout ils sont dedans bazana kati. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.